Biso babantu tolelaka na miziki ye biso tozobeta eza lisolo ya pasi mpe ya mawa e nzambe. Question d'honneur numéro 3 likolo ya honneur. Papa mama tozoluka nini na mokili? Question d'honneur oyo tozoluka nango nini na mokili? Miziki na biso ekati. Gambodi Yokal. Voilà Badeko, beauté, bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle émission Ekokoma Nabanda Kunabino, Naba Famille Nabino. Vraiment, bon à la brancher sur notre chaîne parce que histoire Tozobeta Lilo Lisusu, et ça histoire vraie. Oye Koti, na famille Mokoboye. Lelo, Tozo Mona, peut-être que Makam Iso Salima Ebele na Mokili. Objectif, ezalaka cause ezalaka toujours mutu toza ba raison na ye. Mais lelo ezali de sous question d'honneur numéro 3. Question d'honneur numéro 3 ezali histoire vraie. Mais histoire o lelo betamité na États-Unis de tobetaki. Et voilà, histoire o tozo beta lelo esalami na New York te. Mais cette histoire, cette fois-ci, est salama na Texas, en Amérique. Toujours. Une histoire vraie. Une famille, y a immigré égyptien, bayaki, pekaka, binomoro yebi. Kosenga, kosalama solo, bavanda, namboka wana. Vraiment, une famille, c'est une famille moko kitoko, papa, na maman, babalani, maman balaki na âge ya 15 ans. Oui, baso babalaka trop jeune, surtout na mboka, na biso africain, ils ont vraiment dit à ba coutume. Parce que moi, si on s'apprendre à bala 15 ans, c'est-à-dire que moi, si on a à 4 classes, moi, si on a autant à té sous. Donc, moi, si on a, c'est-à-dire à côté qui pendant la coutume na ndenga libala. Ce qu'on y est, que son coutume na ndenga libala, c'est-à-dire que il faut tous sa coutume, il faut l'anda coutume. Ndeba kinegi na kati Amérique bavandi, papa ekobota bana mibale na mama wana, bana ya basi, kitoko, 2, moko komo na Amina, moko na garde kombo. Nde Amina, blaire asokola, akomi na âge à 15 ans, boyebi ke bande kona biso, ya bawara bazalaka penza, très actif na sport. Bango penza sport, balingaka sport, ya ba sport nyonso, parce que so koteli lelo ba boxe, makambe bele, plupart ba champion du monde, plupart makambe bele bazalaka mingi bande kona so bawara, parce que balingaka sport, balingaka se nourrir en esprit. Yonga penza na sepelaka bongo parce que sport eza eloko moko efongolaka esprit ya mutu et kitaka mutu na confiance. C'est vrai. Ba maman ceux qui boza na bana, ba papa ceux qui boza na bana, il faut que tinda ba omba ki no sa ba sport parce que mona boza na confiance pe contrôle. Ya vie na e contrôle ya nzoto na e. Yongo mona bana mingi ya bande kona biso wana bazaka très audacieux baningaka vraiment bazala vivre baningaka zaka na sang chaud parce que et ça te parce que baza bongo ça parce que baza na confiance contrôle ya vie na e contrôle ya nzoto na e. Et voilà sikoyo Amina l'air aza kokola a préféré bien que sa jeune fille à ça la moi sport nde akenaki kosala taekwondo c'est un sport moko y a pas discipline ebele discipline régime alimentaire moko très strict et puis vraiment et ça sport moko et ça très important pour l'anzoto l'air Amina ki akendaki na lekinai kokendaki kuna na salle ya sport akende tiko kokutana na garçon moko bokomo na ye Joseph aza noir américain afro-américain. Joseph Azaki lokola le plus excellent yanini wana ya judo wana to ba centre ya nini wana club wana tellement que Joseph Azaki ko impressionné bateau et a impressionné qui pe Amina mais Amina azana famille moko très strict
papa aza très carré yo yebi papa discipline o discipline yako sakanate papa encadrera bana basi na service militaire incroyable Amina comme na âge à 15 ans ba désir ba impulsion ya mwana mwasi ekomi kofungwama akomi konuka ko se faire valoir ko se faire vivre ko se faire aimer mais attention na malheureusement etombaki sikoyo na Joseph mais Joseph azaki garçon moko azaki très naïf bien azaki très sportif mais très naïf mamba bolingo aso ibate poye pas na 16 ans mais Amina azo sali ba avance Amina azo sali ba avance mais mikolo moko boyoko là ce que chef ya club azate ezakande Joseph mutako accordona ka ba activité pour y aza déjà mon sentir et matin asadi boyamoni comp na présence ya Amina na club de sa l'air Amina zongi nde atundi Amina avec autorité ya chef abi Amina osana posa ko sala sport toza posa ko sala sport yona leki na yo toza ko avancer ba technique so parce que il faut to banda ko bandela est-ce que osana besoin ko sala sport toza na besoin ko sala sport et lobelwana Amina ko expliquer te abandi kolela Joseph abi excusez na son lobi na ton likolo parce que nangaki na blessé te mais nazai ko poser une question ezanini pourquoi tu pleures abi nga papa na ngaza égyptien toza na discipline toza na éducation moko très stricte nandaku donc papa boya ki na ya ko sala sport bien ka permettre kinga abi papa za égyptien oh mais Joseph a mon ango troll parce que azapela ba master na epé musu baza égyptien mais baza cool ba léana bango ba liki na baza cool abi eza selon coutume na coutume selon province na province mais oya papa na biso ya ye penser commander tout kindoki ye penser biso toza ko esclave nandaku tosala ka oya lo bakubi ke papa contrôlera même ba téléphone na biso asengi AFC Joseph okope sanga numéro téléphone na ote ce qui problème na benga auto na absence l'air Joseph ayoki histoire wana interpeller Amina et tirer attention à Joseph akomi ko se sentir moi intéressé na Amina kuma ko benga Amina pa mo benga à partir ma solo ya moi sina mobile tema Amina pa kuma na besoin que ayoka ka mutu moko boy vraiment Joseph a séduit Amina. Joseph a séduit Amina makasi bakomi ko solo la Amina a komi amoureuse ya Joseph. Joseph paye côté na qui réciproque 100%. Vraiment je vous dis même maman ya Joseph a dit non na mona Joseph na tout na sengo boité départ comme ko fréquenter Amina. Amina comme très souriante, Amina comme très heureuse, elle est jolie, elle est belle. Donc elle séduit ça qui Joseph a ça qui pense aux anges. Mais beaucoup t'en wapi. Beaucoup ça ba rendez-vous nous sur wapi ndé bana miki bazalaka so babandi bolingo sika na ba parc na moi ba sortie na ba mardo na moi ba kino ba cinéma ciné pas Amina et ça hors de question. Joseph P tellement alingi Amina makasi à se soumettre na régime ya famille Amina pasi na bolingo moko ya serré mais maman ya Joseph asantaki kabiki bolingo oyo eza peza bolingo moko ememaka vraiment musika Amina ba cadeau nyoso so capable Joseph sera y sport a comme ça on anda côté parce que nanda ko eza hors de question papa yo kayo ozo beta di solo bolingo to na camarade donc Amina papa na bango so ba comme na table baza ko lia boyoka likamba ko kamwa papa na bango so baza na table bazo lia papa bango faut asenga téléphone ya Amina asenga téléphone ya leki Amina avant ko contrôler Amina salaki nini na journée na ye donc so kuti kaka moi comme moko o eza ko sembler libanda ya masolo Amina kolia frappe to leki na kozo ya frappe mama za wapi mama pe baba na 15 ans nous avons na mboka ya liberté statut liberté salaka abo maman qui dit bah maman soumise comme jamais maman le bakilo côté ban na baso comprendre te tous vont dans la famille nini tous ko na sika nini ba nio so baza libre comme l'air car biso baso serré biso Amina le papa olingo lingate nga na ko continuer na Joseph papa na bango mikomo ba ki voyage ndemi ko na Amina profiter abanda ko bimana Joseph bolingo Amina s'est retrouvé l'air papa azongi sous voyage Amina azongi sous la vie en cachette
Maintenant, babiti de kota ki Amina ndai kwa na babilo msusu na kata ndako akome deja kuzalata. Abozani ke atika ka ba photo, ba cadeau, bilo na école, na nini na ye na placard na ye ya classe presque bana batiaka ba biloko na bango ya classe. Ndoka ne Amina memi saki na ye na biloko ya na ba photo, ba nom nini ba carnet d'amour na ye. Aye akitisi yango papa zalaki. Papa pe militaire, soldat, après sa taba nambo tete. Donc papa moko incroyable, méchant comme Yarosakanati. Climat yanda kweza kaka imposition, je veux. Donc bana, moi si, basa kaka ya kolinga traumatisé. Maman, comment tu peux accepter qu'il va traumatiser kayo? On dit mis ce traumatisme, bana ekota tipa bana. Je ne sais pas, bolingo mususu. Ils ont le coup là, envoûtement. Oyo ya famille Amina, ils ont fait envoûtement. Maman ya Joseph, a so comprendre mais papa oyo, maman oyo azandenge nini. Ponga penzande nazawa, na kui kondima jamais moi nanga ba traumatisé, surtout na ba âge a commis déjà comme ma jeune fille. Mais l'air Amina tika kisak, abeta to na cuisine à cause de moi maya mela to jia mela, papa fongoli sak pour quelle autorisation? Moi nazan nas 15 ans. C'est déjà une fille. Avant Fongola yo, papa, bien qu'on la street naba na yo, il faut demander la permission. Tout na moi, est-ce que je peux regarder tes notes? Là, moi, na cause disposition, oui, à repère ça yo, Fongoli ça qui n'a ya, pesi yo note, oyo lingito, et loko yo lingi. Non, pas ya papa wana, hors de question. Ye, oya lobi etika la kaka, bongo, mutako, contester azate. Donc, on a fongola la gibs sa Amina, l'air atteint na katibo, et l'eau qui a tombé qui, il a kaka, bloc note, carnet de notes, Amina, là, aso, quoi, doré Joseph, nenga Joseph Azali, mobalio Joseph Azali, nenga commission heureuse, c'est comme si asa quoi, doré papa bengi Amina, Amina bika, oyo bengeli oyo, et c'est bengeli amakambo, na salenine na eroyo, na saiki na ndakute, na oti classe. Papa, il faut que explique nga. Oh, yon a ni osa kwa adoré. Nakati ya babli balke. Ok, naka classe to kinaka kwa adoré mi bal. Amina bino papa, eza mobali ya solote, eza mobali ya oh biso bana basi to raisonnanga na biso, hein? Ba mi bala ba rêve. Abi ko ebisanga iteke. Mobali oyo osa kwa adoré oyo. Asa mobali ya ba rêve, hein? C'est-à-dire que yo kobi kwa ozo rêver que mobala mobali boye. Amina nabi Amina, tu sais que biso religion na biso ko interdit ba biloko ya boye. Amina, papa, je ne comprends pas. C'est ma vie. Papa, c'est ma vie. Sois un peu à l'écart de ma papa. Hors des questions, Amina. Si tu veux, vivre longtemps, nasa moyo, respecter ma ordre et la religion na biso pe, respecter ngai. Amina, Kéina Kolela. Et ça qui a mis drôle. Papa, moi, je suis un yuma. Papa, moko ya yuma. Nakola kisaï. Oh, bandeko. Je vous dis, je ne comprends rien du tout. Est-ce que moi, na emoko, to moi na adoptaki, to moi na yambanda na e. Moi na yomoko. Moi na moko ya mwasi. Adorez-moi anayo, aimez-moi anayo, partagez les moments, bah, plaisir à moi anayo. Non, pour la papa wana, hors de question, hors de question. Amina tellement a dit que papa a eu déjà soupçon parce que Joseph, a un garçon remarquable déjà et cause un problème. Amina n'a pas de classe. Mais a eu si petite sœur dans la voiture. Habib, papa, a au courant. Il y a mon Joseph. Je vous jure, naïbité sur ton soukane wapi. Papa, c'est ceux qui n'ont continué. Ceux qui m'ont ça solo. À Robomanga, n'a pas menacé déjà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette histoire? C'est vraiment irréel. Comment on en a vécu en plein 21e siècle? Il y a des gens qui vivent comme les sons des animaux. Oui! Amina zo vivre à calvaire en plein
pleine saison, à plein âge et maturité, au moins si, à découvrir le monde, à découvrir vie, à découvrir Makambo. Mais papa bitne zakanini, maman bitne zakanini, quoi encadrer avec douceur, avec amour, avec moi à comprendre. Papa et Amina, na maman Amina, maman Koutou, bololo numéro 1, maman existe, kaka na kolela, papa sera beti bana gifle, maman ka kolela, maman ka ko tika, maman za imposante te, tala, moi si, faut la moi si, tala balobil, moi si aza base ya famille, moi si aza autoritaire, ayebi ko encadrer bana na mumba na ye, autoritaire ça te que manque de respect, autoritaire c'est-à-dire que moi si oyo, ayebi ko ça part des choses, asa ko ça la lien entre maman na papa na bana na ye, ce qui kamoko boiza ya mabe bana baso sala, maman za ko telemela moke, bana basala te, ce qui peut papa so sali kosa bise na bana, maman kosa wana au milieu. C'est ça réciproque qu'on peut maman, papa peut de la même. Et ça quoi l'histoire moko boy natala qui bientôt na pototo les cas que papa moko boiza moboko na internet azobo a beti mwana bata parce que mwana afinga ki papa imbécile na si histoire mona ki mais pour mon ni maman ya so ba se comporta qui oui acte papa salaki ça acte mabe. Mais maman, attaquer une femme, tu ne peux pas faire ça directement au mobile nayo, en public, en vidéo, en réseaux sociaux. Ce sont les actes les actes extrêmes où les gens, ça se contrôler, yangone, ami n'a pas à vivre. Traumatisme à papa na eleki, ami n'a pas traumatisé, obi que moi na soit dans lycée, à ça traumatisé, et il y aura même le temps d'étudier. Nasi na ba note na ezala ki mabe, nasi na makambo ezala parce que moi naza traumatisé. Et alors papa nzo kanela yo ki conversation wana ke papa le mo wana ke classe papa e kokota na kati ya voiture ya mwana ye a fongola clé azala na double clé azwa clé na ye yo ya mwana double ya voiture a ko fongola papa koti na kati ya voiture Yamina a bimisi na kati ya voiture nzo kanela papa taki enregistrer. C'est pas possible. C'est mytho. C'est un mythomane. C'est un malade. Papa va dire que conversation ni au somo na ya zoba na lekine ya mwasi abi awa yimo kwa baby et ko quitter azo baby sinanga pe susu oya muke c'est-à-dire Amina akomi ko sakananga il faut na luka garçon soki ko mona enami ne papa continue à école Amina ça na kacha classe azo dans la leçon papa ke ko buka coffre oyo bana batiaka ba biloko na bango ya ba devoir ba kamebele bele batika na ba note ya classe ake afungo na boye akokuta ba lettre d'amour un garçon moko ya noir les sousou aza ko embrasser moi na ye aza ko moi na za ko adorer ba bulle ba cadeau ba fleur ah mais c'est quoi ça donc moi na oya mina za na ye bula wayo moi na mina za na ye des genre moi na mina za na ye vraiment boy pas possible Amina ko kanga papa a récolté ba ploko nyonso ya mina atia una sac ya poubelle akena una ndako. Je vous jure bandeko, na minute to so kenda wa makambo ya mabe. Vraiment beau s'abonner na kati ya Planète Paul TV. Vraiment beau s'abonner parce que awa bobolo kama solo. Je vous jure esa histoire avait passé na Texas. Amina a évité que papa les gars qui na classe, papa contrôler voiture na ye pour papa ça na double clé voiture. Amina a évité ce pays. Akine côté la coffre a découvert le. Je crois qu'Amina a découvert qui est le côté. Amina zozo mananda ku nesengonoso. Kaka na évité maman za la kawapi. Izalaka papa nandako. Ba papa pe aboy. Balinga pe misalate. Au moins moi si kaka ndem tasala kabanda tongo tu pourquoi. Aila ye akolia, aila ye akomela, ala tisaye, mais kaka ye moi si wana nde akoni okola. Et ça passe. Amina kotaka boy. Ayo kuta papa na cuisine. Amina tchaka misu na na cuisine na table à cuisine. Ba document nyonso. Oyo ya mina. Ba lettre d'amour. Ba cadeau ya Joseph. Biloko nyonso Joseph a plus ba déclaration d'amour. Oh ya Joseph na ya Amina. Amina bi. Mais c'est quoi ça na suki na kufini. Papa ebisinga. Papa abate. Amina. Dis-moi que mon bal ou aza mon bal ba rêve. C'est-à-dire, yem tazaka kokomelo ba lettre nando tezo na ba kata coffre na yo. Tu crois que tu peux me dépasser de l'intelligence?
Amina bi papa. Pour quelle raison, pour quel droit, au que kota na kati ya nandaku, na kati ya oene konanga obuka coffre, ozwabilo obando zwabilo onanga. Amina avait raison. Papa tombo kabuzu sakana na ngozo baby sa réputation mboka na biso zo baby. Oh mon Dieu. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Cette histoire-là, cette question-là, vous êtes où là? On est quelque part. On vit quelque part. Que ce soit nos habitudes, que ce soit nos cultures, que nous aimons, nous adorons. Dans la cour d'avant la émission, na te musique yamboka nanga. Na ribi musique yamboka nanga te. Yamboka nanga. Na ribi yango te. Donc, ce qu'on a boti bana awa, bana ngai oyo, il faut bana roka ba musique yamboka na biso, ba yoka ba Koffi Olomide, ba yoka kana, bana choix ko sala. Ba fongola esprit selon balingi, mais avec modernité et puis des contrôles moko. Yo soso bisa bana na makabo oya ba 1900 wolo bana ba so comprendre même pas c'est quoi ça. Moi na so comprendre mais papa ça fou. Comment il peut d'abord pour quel na droit nini? Droit nini oyo ya kozala papa to maman et so permettre que afuya ba note nanga akiti na 4 écoles. A ebisamid tala enregistrement na auto ko sala. Papa kuta lobité enregistrement lobi moko amena mona ngo lokola isa abysement. Amina leli akimi na chambre pour que non ndewa isa ndi liwa lazo kima na chambre zo benga amina zo lela ti papa akoka kite et ça dit que maman calme moi situation. Les maman calme moi situation absi amina ke amino ko bimali susu te mama. Oh maman ndenge nini tika pe classe yango tika Joseph yango vana nandaku luka libala. Je vous jure hein, eza makam susu elikala kana ba famille mususu otali olobi Dieu merci nabotama na famille bien nabotama na ba parents malamu bazaki quand même bien que bazaki ba autorité ba ki comment ko gérer ko encadrer nga. Non, pas jusqu'à ce niveau. Au privé, moi, na classe, moi, na comme na terminale. Au ko privé, Joseph P. Kota Zalaki, Bolingo, ils a pas pour mina, ils a amour, oui, amour interdit, parfois, ça a ka bongo. So, il y a amour, liberté, il y a que ça là. Les choses, affection, il y a que ça réel et normal. Mais tu mets amour, mon interdit, que Amina, ça vraiment fille, oyo, à ça d'abord, ko pesa Joseph mawa par rapport ya éducation ce soir Joseph asala kala juste pour azala wana pour a motiver kai a pesa confiance a pesa moi sens ya vie. Donc Joseph asala ki pona mina o abengaka nzambe et puis Joseph ande ko linga mina ko respecter même les parents ya Joseph. Donc Joseph kota azala ki Amina komeli mama ya Joseph na nini so na moyenne na internet so pas so bien que ba PC pillusion a ebisi mama Joseph mama de naza awa papa nanga aza papa nanga so luka parce que Joseph papa nanga ça très dangereux, il peut tout faire pour la question d'honneur pour na privé Joseph a privé ngana mona Joseph te maman fais attention et puis dis à Joseph vraiment que je l'aime et puis Joseph vraiment à la fois a fortifié nga na bolingo oyo maman ya Joseph atala bi non question oyo bolingo pe sokende yanga pe mona ya kokufa bato oyo bazaka boye baza malade mental akwa ko bebisilanga mona ya kobomelanga mona nzela apekisi Joseph pe amona amina na yebite ils ont raison malamu, ils ont bientôt mabé selon attaque papa, s'occuper dans papa, je vais protéger mon enfant, naba situation ningwana, alors je ne sais pas l'interdire ou faire comment, je ne sais pas, mais je vais faire de tout possible que je fasse les efforts. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, pourquoi maman ya Joseph ou la famille ou Amina a qui kolukata police à ça a yebisa ba situation na e. Pour Amina, je comprends, c'est son père. Surtout c'est comme une fille, ba fille baninga ba papa mingi sa facilité. Mais maman ya Joseph, à quoi
azana nini avoir akoye ko beta li solo to aluka ndenge nini akoye sa assistance sociale ba aider famille wana ba aider Amina mais maman wana pe azaki na moi maîtrise azaki na moi père ya ko kota makambo profondeur po bana ngo pe bazo sa amitié il y a 16 ans il y a 15 ans bazana bana mike peut-être que kozana ngo 2 mois 3 mois bolingo kosi là peut-être que maman anda ko raisonner bongo mais je vous jure que Amina zo passé galère punition akobimate kaka basalaki bana wana mususu o bakufaki misato na bon na bango na question donnée numéro 1. Je vous dis ezalaki pasi. Amina zo souffrir Joseph qui dit Joseph a réagi ça va sous-souter Joseph a komaka kolela Joseph a komaka kokonda Amina za ko insister na laptop na ba message ya maman ya Joseph je vais mourir na komiko kufa vina komiko sila ce que Joseph a répondre ngate que maman binon moi no ya kufa pamba na sato na créer rendez-vous bi soki omoni papa Amina bima Joseph a kotalo na parc moko boy Presse boy, na kozana na kosive bino soki kama mabe koya ngai na koya na ko intervenir ata na police mais zala sûr que Joseph akoya mama sali yango kaka po mwana oyo ya mwasi Amina akomi ko na kufa akomi ko sila tala liu bolingo eza eloko boko dangereux soki bato bakalisaka ki bato bamitiaka singa na makambo bolingo mibomaka soki ezaka blague yo soki na loligite kobeta na lisolo te parce que l'amour est ça sacré on joue pas avec l'amour nenge wana na Amina ake na park wana o akendaki tellement que elle ezalaki précité parce que papa ya nani akoyeza te obima ya Amina Amina bimaki bien avant jouango ake la part alali abosali ke Joseph akoya bosani abina bosana na mokili ata la kaka boye pemeni ya mutuna ya makona ya moni lili mo asutuka boza Joseph tellement kamona Joseph kala donc ezalaki émotion Amina yambi Joseph yambi Amina ba donc je te dis eza amour moko talika robi Roméo et Juliette. Nani akokabula Roméo et Juliette boy film voilà. Jusqu'à la mort, rien ne peut les séparer. Donc ban c'est comme si ça n'a besoin même pas bakabula. Maman ya nani ya nani ya Joseph Abido tout kabula parce que on n'a pas le choix parce que papa ya mina soka ya moni amina te ko oui, papa amina ina ndako moni amina te. Mais c'est là qui problème. Akobi ko luka mina zo benga mama amina za wapi ouais. Amina soki pe yazana Joseph ye les kakate c'est comme si elle était lebi. Donc alingi kotika Joseph te Joseph po a se séparer d'ailleurs a monika ba vendant ba vendeur ambulant baso leka ba vendeur ambulant ba tambuza na ba bilamba amoni abengi amoni fula moko kitoko alatisi Amina be fula ro na latisio bomba yango ibana ko protéger contre attaque nyonso contre méfiance sur papa bilo et puis santé que soki ozana posa nga na omona nga te zwa fula oyo même tango pempe na je suis là Amina mona kango bien amona kango ça va quand même asion akinango oh quelle histoire d'amour Amina zonga nanda kuboy akuti réunion de famille déjà o ezo salema ça y est obi question zo kenanda kuna bino Ozo déjà kubanga mais comme dans la porte au déjà Amina so sala ouais mais na kufili suswa et ko sukela nga ngeni na papa we na mama o ya zoba pe ya protéger ngati Amina lobi mama zoba tenga parce que moi na oko finga mama zoba te o finga pe papa zoba te c'est interdit même rappel na ko sala ngote mais tellement que on est dessus le comportement on peut déborder. Je vous jure, Amina kote nanda kuboye. Obi ko kote nanda bato façon tala yo, okuma lokula moins salité à famille, mais sauf car ale ki na ya so mon Amina, absolument ba si. Hein? Calme, le côté. Amina comment ka otale kile, mama kutu, assiste à kate, mama ya normal c'est que mama zoba. Mama moko yi asa mwasi, asa na ba connaissance. Na Terzas asana ba famille na Terzas ako ko protéger ba ne basi Amina ko te papa bisi yakawa
Ok, pas Joseph, habité papa n'a rien ça, ba devoir, ya nini. Yo lingi classe yo. Pour te dire bien que, o lingi classe te, tel le roi salon. Mama bengi Amina. Amina, ni kamboza awa. Tout le monde a classe où ils ont pas problème. Donc, tika classe, papa, parce que papa n'a pas suivi au mobile. Amina dit, quoi? Maman, na tika classe. Pour papa sur un mobile. Le quoi yo balaki na 15 ans, ngape na bana na 16 ans, inane kaka. Donc évolution comme monde évolue, yo 15 ans, nga 16. Lek na ba 17. Tout monde en bana la majorité. Maman, zala moi si, je sais que banga mobile na yo. Et wana eza bolingo te komi ko banga. Maman soko linga mobile na yo, il faut episa ba vérité. Ngana moi si on a botemi na Texas, na Amérique. Okoye ko lekelanga esprit te obza ki na bala mo balonga na yebite. So ko na bamba na yebite, pourquoi pas Joseph? Maman dit Joseph. Papa. Maman. Amina, je fais mutu mutu. A plus asa mutu ya mbo ya religion na bisote. Ay bosa za kipembe. To sem ta religion so bonga bondima. Ma tikalika wabi. Amina, zo o papa zo yebisa. Zo o papa zo yebisa o yango ndezali avenir na yo, nous sommes obligés à suivre destin. Maman, quel destin? Destin mortel, destin tragédique. Maman ngaïté. Papa, c'est Amina yaka. Namo la maman le bosso la biate. Amina yi. Amina za poli. Abi papa nini. Amina, tu décides que cet homme abat la yo, ou soit tu meurs. Devant un problème comme ça, en face, il y a petite sœur nae, na maman nae. Amina, abi pas mobile nini. Papa, bon, abi misi photo. Alax Amina. Amina a que 16 ans, je vous jure. Papa, zo pesa mobile il y a 47 ans. Mobile, on passe à wapi. Aza na mboka na bango. Donc, il faut Amina, abalaye pour mobile ya. Amina, t'as des fous, papa. Tu es fou. Papa, tu es fou. Papa, tu es fou. Atali maman, bi maman. Bon vivre été. Papa, je préfère la mort que mon balio. Amina qui strict, papa. Pibisika, ah, ben. Donc, écoute, Amina dit, tue-moi, papa. Tu. Nalembi ko vivre, papa. Nalembi bino. Nalembi famille, famille a passé. Nazo senti que bolinga nga pété, bomangai na kufa. Ça serait mieux que na bala mo bali oyo. Na yebite, personne a 47 ans, moi na 16 ans. Papa, tu imagines, tu m'aimes? Papa, toi, tu m'aimes? T'es mal amené nazo, papa, mon père, mais si ça nous autres bibi, yami nazo lo bali, maman yé mba, pour la toute première fois, maman, aya ko se défendre, a défendre moi nae, a moi pesa, awa, je na lobite ki zengi oyo, ngai maman, na ko le lande moi no. Maman yé, ando calme mon bain. Tika et quoi arranger le côté, tika quoi arranger le côté, quoi kota prison, quoi ça, ça mboka na bisote, tika buzo ba oyo pese leki, okomi ko lembi sanga. Manamoko papa change esprit. Ouais, moi si qu'on allait kazo, lela papa ko sa boyete, papa ko sa boyete, papa ko sa boyete. Papa ebisi ba on kaka, abebisi mbo na sakabi. Na ebisi bilo. Bilo bala basi on a boti boyo qui singa sonné déjà et quand je finis nazo pesa bino mbongo nazo bima le na roya na kuta bino ate na kuta bino te abisi moi sina zo mbongo abimiaki. Je vous jure, moi si wana maman Amina a changé la vie a kokima na bana to kima bana nité. Oh gloire à Dieu. Maman Amina a su voiture. Azu bana bino awe koki. O mo bala kubi kusala. Ba menace de mo wasala kana kaseza lokute ko pesa de bala ba kubi ko vivre ba arme boy. Non. Na kotika nyoso me oyote. Maman ya zoba quand même na sorta ma conscience. Ya Esther, ya suivi ya bana nga. Mama kangi bisaka kangi la bani na voiture oh. Bandi okende. Ami na zolela kaka. Leki le pas zolela parce que émotion les camina que papa t'a qui arme boye papa so ko hésiter te pour abomaye et ça qui grave donc amina ça traumatisé zolela maman na bango pas zolela bango so zolela nanzela amina msi maman
ozo conduire, ozo lela, mais tozo kende wapi. Maman babi naïebité. Aminabi, maman, j'espère que tozo n'a pas papa te. Baba parce que papa a oboma biso. A oboma yo ta oboma biso, nabi ko banga mobile na yo. Mais maman ta la biso to abana mike. To non bana mike, to abana yo. Wana posa na biso pe. Maman, kima na biso maman. Maman vana tali amina a su téléphone. A bengi tante na ye, a sa na ville mususo tante moko lointain oyo car maman ba onde to a yebi contact wana a bengi abi nazo ya na bana tozoya c'est grave. L'air a quitté c'est boy. Oui peut-être loko ça ke o le te. Enfin, Nabiki. Amina s'est senti souffle mon nouveau et abi merci maman. Oh ben moi si nasima. Abi merci maman. C'est vraiment triste. Hein? C'est triste. C'est triste. C'est triste. Bakei pa tante. Tante la moni bango déjà yebi réputation ya ayoka ka réputation déjà ya moi mobali ya moi nae abi cette fois-ci moi nanga yoki pona pekisaka ye mobali na bi mobali azamba malamu te asa trop extrémiste, trop religieux, ngamoko biso mo peto sa batare. Bani bata mboka moko. Mais to sa boité, ouais, il est qui comme quoi possesseur ça quoi malade, na saka bo malibala mais a changé la vie, c'est bon. Comme komika kuna ba ko tante ayambi bango ba keko sokola ba ke tata lambi mbamba ba bongisi ba chambre ba vandi na table bazolia malchance. Malchance je vous dis. Oh, bah, rappelez ça que Eza Kindoki, papa wana bengi. Là, bengi boy. Maman, il fallait akangata téléphone, to alongola a bloqué, non, a bloqué quitté. Asa boli, ningwa mobile na ye. Parce que plus bolingo, bon, plus banda. Mbana bazala kate. Oui, parfois, ils ont un mais ceux qui ont dit mobile na yo, ça l'effort que, oh, épargné à tabana, yo tika na bolingo, tika na calvaire na yo. Mais maman, azaki na besoin que bana na yeba vivre calvaire papa. Mobala bengi, en Tokyo de Sousa wapi. Oh, Nazaki abi, je vais te voir tout de suite, ce sont mes enfants. Nanazali, mutu yambo kaboy, biso pa la biso, yebe nenge zalaka, papa basaka la kalete, papa zawabili, je vais voir mes enfants, bazong bazaba nanga. Maman hésité ta kisika te fa tout. Tozonga. Ah. Je vous jure, c'est vrai, c'est la réalité. Il y a des femmes pareilles. Des femmes pareilles qui regardent rien, qui sont comme ça. C'est fixe comme ça. Ils regardent ni comme ça, ni comme ça. Elles sont que comme ça. Patala kanga liboso. Bana bavandi, maman, olobi nini? Tata, Oriko zaka, oso tout là obi mais. Esa nini? Maman ni katobe ozo lobanini ozozo na tobi mananu na kile kotika na hotela tombe ya papa tomba papa po nani mama ya Amina ayaka deja kala papa na bango ayaki ne Amina balaki kana ndinga kuti babalisaki oyo papa ya Amina ne papa Amina aye na nzela ya mama Amina babala ndi bapesi mobali. Sikoyo papa nga kufa, siko azaka na ville wana. Siko na ville wana nde Amina mama Amina nga créé siko version baki de côté la tombe ya abi tombe ko c'est la lobité. Tiens ko ba vérité nde ça papa Amina azana besoin ba ekibakika baki. Na alabe ko t'excuser. Tata son copain tatabi non. Je trouve ça irréel. Yoye tokomi kolia na table kaka na table tokomi olia yo zui vision comme na papa omoni na vision que papa yebiso ki kota na tombe na non et non. Oh non tantine, je suis la maman na midi te soki nazo pesa autre na bana nga yo hôtel melanga tabasusu monora libanda yo pesa yo soki monoko zo lo bana mama oyo oloba ngo pamba me ero le soba dégâts ici là. Amina, tellement tokende. Maman, je bouge pas. Maman, je ne bouge pas d'ici. Maman, tu es folle. Je ne bouge pas d'ici, maman. Maman, elle s'appelle Amina, je ne veux pas
Naina lo bébé te téléma tokende. Pou, Amina télémi. Les Amina déjà. Akoma na yeka saka mena bango. Bana mo na voiture. Amina maman to ki wapi. Maman to ki wapi. Amina ibi déjà que maman abi de ba caractère maman abi abi ke pe moto yo aso so la ineza ka papa na bango. Ka Amina nda comprendre ki na le ki me tante comprendre ite. Abi maman, OK na wapi. OK na biso wapi. Maman bi tozo so nganda. Amina bi maman, tu sais que so ndako na okufa. To okufa. Maman bi Amina, c'est ton père. C'est ton père. Il a dit qu'il veut réconcilier avec vous. Toujours des réconciliations. Ma réconciliation, on a bien voté. Le mot réconciliation, dans le dictionnaire, il faut que le mot réconciliation, n'a pas espéré tous obéta. Amine a dit, non maman, je connais mon père depuis longtemps. Papa a koboma nga, suki na zongi, asonuka boma nga. Maman na kozonga te maman, suki, olingi ozonga, tika nga na leki na nga to tika pa tantine. Menga na ozonga te, maman bi, Amina, je te suis ton zonga, c'est ton père, on va arranger l'histoire. Voici quoi. Amina bandi kolela. Maman, maman, nzela mbaba omi ba na leki, maman toko kufa, maman, maman bi, c'est votre papa, nako baki sate, papa bi a besoin mon abino. Eh, nzambe maman, moi sur vraiment, moi sur yo. Ibasi aboye. Ba maman, tozo beta solo, tozo kabola mabala te, to beta solo, tozo tchaba dégâts na ba famille te, mais tozo senga na bino, boye parani akaba na bino, naba calvaire, oyozo mona ki moi naza ko souffrir na di bala oyozali, mais yoza ko se défendre te parce que olingi mobali, mais cherche quand même à to lingi mobali, o se défendre moi na tika tabala ko mona ke nata na famille, mususu tika moi na sa shona mususu, tika moi lukela moi na nini. Et si comme quoi il y a sécurité, peut-être yo a déjà emprisonné, naboni monayo. Mais maman zu banana ye, nazo sabine za maman a adopté banate, maman a boti bana 9 mois na libomo. O ebi souffrance bana basi kitoko. Ba azo ke na bango nanda ko mobalo ebi ki bomba na za fa azana ga akoyi ko gâchette facile. Azana ba problème mental. Maman kili. Amine si maman arrête. Maman arrête. Mon cœur tourne mal. Mon cœur tourne mal. Maman arrête. Ça y est bon pour elle. Maman arrête. Maman arrête. Bien, Amine a problème. Maman permets-moi, maman. Amine a zolo, vraiment, na souka ya pema. Maman, permets-moi. Maman, na okokate. Maman, je sens la mort. Maman, Amine nous a possédé. Amina, hey. Obika maman là. Amina, ha. Nini, wana papa na yo. Ah mais maman, je peur, je tremble. Maman, je tremble. Maman, décidez. Maman bi, Amina, calme-toi. Papa na yo, tabota yo, asala, ilokote nga maman nom naza ko rassurer yo. Amina, antelimonde, azaki na choka ka changer la vie. Ay maman, mais na sa iloko moko. Maman bi quoi? Amina ina benga. Joseph. Maman tali gauche à taille droite. Et quoi aider on a makambo to ça. Na retour nanda. Ah oui. Maman benga. Maman benga Joseph. Joseph na maman na bango, imaginez-vous. Les Joseph Amina zo bima, aso kima, Amina s'arranger na Joseph bi, maman a décidé toke na ville mususu, ngai na okova na ville mususu, je suis très heureux, tu es mon amour. Imaginez-vous. Joseph a convaincu maman, maman, tout qui est place à Minasa. Excusez-moi. C'est un amour. Un amour inconditionnel. Maman Talib, maman Joseph Atalabi, oui. C'est mon fils. C'est mon enfant. Le bonheur de mon enfant, c'est mon bonheur. Maman, il y a Joseph à Kangi Bisaka, à louer hôtel.
na ville Amina apesaki bo excusez-moi apesaki maman na bango apesaki Joseph adresse bakangi déjà bisaka na voiture pour joindre Amina na famille na ye place baki mais Amina yebaki ke Joseph azolanda ye na ville wana oyo kutu mama Amina pe ayebite nani Amina azali na besoin ayebisa Joseph ke asa susu kuki wana te baotambola baosala voyage ya pamba. Nde Amina bengi Joseph. Joseph a indiqué à téléphone. Oh, Amina, voilà, au commis. Joseph habité Amina. Amina habité Joseph. Na comité. Maman l'obito zonga pa nandaku. Mais Joseph, je sens la peur au ventre. Je peur. Maman, je fais. Non, Amina, ne décide pas qu'on zonga nandaku. Ne décide pas. Maman ya Joseph a dit. Mais Amina aza wapi. Oh, baso zonga nandaku. Maman Joseph a dit. Nga na kangi bisaka tsukoto. Isa nini. Abisi yepsa Amina eza mauvaise idée. Mais Joseph a insisté. Amina, ne rentre pas à la maison. Naya kozoyo continue sur na maman biso to kovana to zana yo. Amina zana maman na bango wana. Maman va commencer. Amina ça le kito kende. Amina dit non Joseph na ozonga te. Na on souffre mon destin sikoyo. Mais chasse-les. Ozaki l'homme qui m'a. Ozaki mobali wa pesinga sans sa vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Je n'ai jamais vu un être humain. Il y a ma valeur oyo zali. Na lilayo, na lingayo. Mais qu'est-ce au nieu ce qu'on a vu nanga. Vraiment ibake na linga kyo ya solo sans hésitation. Je te prête à tout. Mais si koyo na mon affronter loko au destin nanga zotindanga. Joseph Abi non. Amina non. Ne décide pas si tu pars, tu me laisses, je vais mourir moi aussi, je ne vais pas vivre. Comment je ferai sans toi? Abi, je vais voir, affronter mon père, na mona na miso, na yebi loko, papa, aningi, asa na pe bengi biso. Mais Joseph nebaki, na lingi odi à ta maman, na lingi bino, et puis, boss va na kana ville boza, tout ça est sous kunate. Maman au téléphone, et kata, je vais gagner. Non, Amina, non, ne coupe pas. Joseph a insisté, Amina Zoé sous téléphone. Donc, maman, il y a Joseph, Azaraki inconsolable, Kolelo, Joseph en est Kolela, maman Kangi Joseph, Lelana Joseph, parce que maman Abi, Natika qui n'y a pas de moi, mais Fiko est raté, c'est nous qui vont souffrir, et comment qui passe pour maîtriser Joseph. Mais entre-temps, Joseph, Amina Kenanda Kunabango, à côté, très bien. Akuti papa na table, papa sali avandi, azoze la bango, na mama, na nini, papa bavandi boé. Je vous dis, ce papa a changé. Et ce papa va permettre, na Amina, à côté de Vinae, toi payer ses faveurs. Est-ce que vous croyez na minute? Qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer? Il y a une surprise agréable ou inagréable pour Amina. Raisonnez un peu. Bon, c'est la réponse, Binomoko. C'est papa peut-être, après quelques temps et absence, c'est Amina. Il a senti que Amina, c'était une fille qui valait tout au monde. Courage, naïe, et ça, courage, il y a quoi admirer. Après, c'est une chance, à vie, où vous croyez que papa, il faut arrêter toujours pour honneur, naïe. Réponse, Isa. Se fout de peur, n'a pas vu que les enfants d'abord, la vie humaine, ils ont dépassé Nyoso, et les Kinyoso, Atazaki Soso, Atazaki Nyama, le coup, ils ont vivre quand même, Asa, Mouto a respecté, il a respecté, papa a eu question d'honneur, papa va ici, Bane, Bassini, Balé, Ati moi, Sine, à l'écart. Pour na nyoso salingai ba calvaire ba moni singa voilà pouf Amina pouf
leki Amina. Amina Koufi. Na 16 ans. Na leki na ye. Question d'honneur. Question d'honneur. Question d'honneur. Donc, maman moni bana bakufi na misu na ye. Maman memi bana na ye et pas ya papa oyo assassin abomele bana na misu na ye. Non, franchement, je rêve. C'est une histoire, on va français balobaka. Histoire de dingue. C'est une histoire de dingue, je dis. Maman, non. Les femmes, non. Boninga makasi. Mais quand au boti, on comme une responsabilité. On comme une responsabilité, yabatu. Faut voir les parts des choses. Olingi mobali wana. Mais tu veux le voir assassin? Non. Yopo lingi était. Wana haine de mettre ta mobile. Et abasi bisusu. As lingrape mobile na été. Alingi mobile na commettre loko moko ya makam. Po bakabwana. Peut-être teba ane na batoa. Na ko kanisa bongo. Ou soit on lingake makasi na habité. Donc c'est ça. Mama wana alela. Lokola kufa. Obomeninga bana. Ya bon ben embêté. Donc c'est-à-dire Amina Koufi. L'air Amina Koufi. Donc ça qui histoire moko ya somo. Papa wa avant maman wana abenga police, cette femme a pris des heures atikana mobali wana akima. Ti le tozoloba. Papa Amina amona na ba susute. Aza en cavale. Baluka kaye, batia ba millions de millions l'État ya Texas batia millions de dollars pour na moto à comment on a papa wana, mais papa wana a porté disparu. Bana mi bale ba kufi na Texas. Mama tikala sa mobali sa bana. Bravo maman. Merci koto soso vivre kitoko. Ole ple ba soso Texas so les aka so ba tiango kaka nini ba kotisi yango ba engrais chimique et yimu nene na si place au vanda na kiti au vanda au à côté mate. Excusez-moi, je voulais pas être si brutal avec elle, mais cette femme vraiment c'est la pure des femmes que moi j'ai entendu parler. Je suis désolé. Je vais pas être si dur avec elle. Je sais pas qu'est-ce qui en prisonnier avec Nango, mais l'histoire était comme ça. Donc, Bandeko, question d'honneur, place et Marabiso. Vous tous qui voulez vivre un amour vrai, un amour oyo, et que Mimayo n'a pas obstacle, beaucoup na live together, ya la danoise, Boromo na maramba bien. Tout mon ami, na prochain question d'honneur, numéro 4, suite et fin, ou quoi, mais question d'honneur numéro 4, restez branchés sur votre chaîne Planète Paul TV et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager des vidéos. Tozana Bonabino, merci beaucoup. Ciao, love you guys.